vous appelle comment? Gracia. On vous appelle comment? Gracia Kabeya. Et votre papa? Papa héritier Kabeya. Papa héritier Kabeya. Papa héritier Kabeya. Est-ce que vous avez déjà papa sur Koutana papa? Non. Pour nous Koutana papa té. Éviter. Éviter, hein? Ça va, merci beaucoup. Au niveau de l'ennemi? Loso. Loso na nini? Loso na soso. Loso na soso. Ah bon? Loso na soso. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. On vous appelle comment? Gracia. On vous appelle comment? Gracia Kabeya. Et votre papa? Papa héritier Kabeya. Papa héritier Kabeya. Papa héritier Kabeya. Est-ce que vous avez déjà papa sur Koutana papa? Non. Pour nous Koutana papa té. Éviter. Éviter, hein? Ça va, merci beaucoup. Au niveau de l'ennemi? Loso. Loso na nini? Loso na soso. Loso na soso. Ah bon? Loso na soso. Ok, ça va. Comme ça, nous préféré journée ni bobengi sangana ya olia loso na soso ou bien to bengi soto ke na restaurant. Le 11 septembre. Le 11 septembre. Pour le 11 septembre. Éviter. Le 11 septembre za mukolani. Samedi. Les amis mukolani. Et le jour anniversaire. Jour anniversaire ya nani? Yangai. Yo za âge nini? 7 ans. Vous t'as mis le 11 septembre. Ah bon? Ça va. Merci beaucoup. On a jour le 11 septembre ngamo pe na sombilo soso. OK. OK. Bye yo. Kende kuna ke mela jina yo. Merci beaucoup na bakutali biso partout dans le monde. Donc na baibotali biso partout on peut comprendre que en réalité vraiment ezali loko oyo même chose to nde bando benga e post live. Tango ya ye pananga e bisinga non héritier comme ba fi baza isusu te ba fi nyoso ba kabani na ba chambre ba ki pa ba ebolo pardon et pas ba cappuccino et pas nani donc yonde za bo ifo kende et pas naï ah ngana ki pa naï na ndingi nini ote ifo za la kana italaka kabunga ah no e simba te du coup boss live ngo akoti héritier akoti na chambre to za like tellement ba no so la ba tuté ayeka kamba mako azwinga téléphone azaki na ngona maboko donc azwinga téléphone na maboko ale sina ipsi sa wana na ibisi ici naza vraiment la posa ya téléphone nga mbamoko se wana ibisi non kende ozo téléphone na yo moko parce qu'on a bimi pendant que zo téléphone nga na koti siku na kuti na chambre na ye kotinga na chambre na ye donc kotinga na chambre na ye na vandi na ba papa na kozo téléphone nga abina ozo téléphone pour que nango wapi na air na atenga na posa ya téléphone nga donc tango to sali moi échange de paroles et tout na y comprendre que yé aza pour ça nanga to vanda ki wana ndete zalaki eliki kaka o elikaki tango eliki to komi to kotina douche to sokoli to sali oyo ifalaki to sala tango o expliquer ba to bo sengelaki o esengaki bo sala parce que moni eza moi propre vraiment mais le roi yo moko senga na bosenga et puis les tous qui pété en par rapport il y a sujet du Cameroun de qui est-ce que nini o ezana sima pona ebité so bat basali makambo na bango o ki baluka baso na sima de Florent ne na ebika cameraman ngaza déjà na 11e mois ne ya non 9e mois na o isa boti déjà mais si on a ebité est-ce que les important les solo na ko beta on kana balabala ke ote mambo bosala ki nini o eleka ki to eloko ni même yo awa eloko ememinga eza que tant to bimaki na ye après ye tango azongi nga tikalaki na zemi to na tikali na zemi na meki koluka ye na benga ye première fois donc to sololi normal na ko benga ye pour la deuxième fois to sololi après troisième solo azao répondre nini bozo solo tanto solo aka normal obodi osaka na Lubumbashi oya kini te bobo tanto solo la bongo ngambite na saka na Lubumbashi troisième fois tango na ko remarquer que na komina na zana zemi ndisiko na ko yebisa ye to na yebisiye na komele no message to na komele message à répondre te na komele message à répondre te na ko message o komela ki ezalaki ya nini message na komela kai à l'époque ezaki BBM azana téléphone bolt
ya crise so ina bosa nte zaka ya crise na yo komela ye message nga pse non na zabona na zemi bubu abila nga aye ko benga siko ye moko tonga na yebiseki na komela message na yebiseki ye na zemi mamoko ayo benga nga appel normal atuni nga oza na zemi ya nani tulinga uzaze nga zemi na yo na zango après ko répondre nga na téléphone est-ce que yo kinga na za posa ko boto bien ngai na koki ko bota na yo réponse na esko ezaka bongo siko tonga na tikali na za mwasi isala nga passe tona yo ki réponse wa tanga répondre nga donc esko passe tona yo ki passe mba moko directement nga na kati téléphone tona kati téléphone na vendre eliki mo 2 jours 3 jours boye ba eko yibanga sac to ba yibinga sac ne ko perdre ba contact ya ye tout voilà ne ko perdre c'est pas ça. Merci beaucoup. Tant on dit ba ko perdre yo ko perdre ba biloko na tout na ba contact tout ta ba que sac ko expliquer ba tout nini tant on ça mon truc non pose après moi sur ça mon colo so composa déjà responsable yo moko ko yebsa mutu za na zemi kama ko bombe zate ko yebsa biso ke bokenda ka bongo sans préservatif bo ezala ndeni. Mais oui, ce mutakomi na zemi, c'est que tu connais sans préservatif, tout ça là qui sans préservatif. Est-ce que mambo zo ba ko apaiser yango parce que ko beta di solo oyo eza pour la personnalité ya mutu, aza père ya famille na ba réalité ne peut makambo susu. Ko beta di solo est-ce que zo ba ko gérer yango? Ko ba ko gérer yango? Oui, pourquoi pas? Parce que tout ça là qui yango. La conscience na ye moko pays. Yeba yebi ki ceux qui a remonté vidéo oyo a ko reconnaître kango tout ça là qui na Lubumbashi na hôtel Lubumbashi sera venu du 30 juin na ville ya Lubumbashi. Voilà, c'est ça. C'est ça. On peut dire sur bon c'est pas important to kota vraiment na ba angle musu pour côté ezama trop glissant na ba ba la biso partout dans le monde tant que ça qui va réalité non solitaire qui va benga ko benga vous société par rapport à la réalité na pas si voilà ben faut on une oyo sala qui pona ko komati na dimension o komati na dimension que na o beta na lisolo ya ba réalité na bino ya chambre oyo l'état qui ti liboso etano ke ba ba la biso partout dans le monde à travers Tala Lelo Info ni ne pour ça que auto ben faut on une oyo sala qui pour lo ba ki ko komina suka oya na télévision. Oui, na sala be fort na ngamu kona mwasi. Tono kuma ina zemi. Na luki esimbaki te. Nzambe koma zanzambe ka ya mawa. Zo moka tono bima bona ki na restaurant na lia na ekutana na musicien moko Tade. Na ibite so babenga Kade ou bien Tade. Tade de Motikile. Voilà, na ekutana na ye. To ce qu'on a kutani na restaurant, papa na yambie pe to sololi. Na toni ndeni ni mutu na otala kutu na bungisaki ba coordonner bubu mende na zabo ina vraiment na zemi na tikali na zemi tade singa ya solo vraiment mezonga kini bosali ni bokuta na bo solo la sa tade ngana yo kasoni tema na ndo bimala mbali na nga mundele tema pe na za mbali ya mundele donc iko simba tena kene na zemi ya mutu mwindu na zala na ye na donc na obota mutu mwindu esimba te ya ona préféré na vanda awa na bota to na obota ndesiko na sanini na zonga maman tade singa comme ozu pe idée bongo eza bien mais est-ce que oyebisa ki ye ngana bise oui to na kuma ina zemi avant na kuté bima boyete wana ba 3 mois na yebisa keke na zemi donc ce côté téléphone ebungi makamyo so moi na contacter susu eza te to so ipena bien na tade wana esili nango parce qu'on est singa numéro taka bango la bango ba musicien balinga la bango te ba makambo bango ça singa ka ba je wala to seki na ndepe akenda na yenga pe na sani ni na kinanga c'est tout après tant ce qu'on a yekini moi na botami na Lubumbashi na komi Kinshasa awa moi na zaki na 8 mois pardon maman na kati te to lukana to solo nano moi moketa ngolobiki okenda ki Lubumbashi e ba réalité no solitaki e bongo siko bande ko nyonso tanga komo ne bande bazala yi wapi sa okonte ba camarade to benga na kombo ya ser na d'ici balingi oyoyo outi ko tanga so komo na au début bazala ko la mener des gens selon ba expliquer selon ba dire na yo o sala ki ndenge nini pona ko contacter yeto azala ko courant na mote ke yo zuize mo kombo keleke pa ba tumususu ko soigner na ba musicien par rapport au ménage réalité les gars parce que bango tonga na bimaka na héritier
bango ekotisaki bango ketu na éviter ba jalousie mobo ekotaki bakomisa inga lokwa distance na bango to bakotinga bonga pe na bendi na nga nzoto tema ba ye obimina ya peso mbongo ebelenga na yebisa bango non apesinga 50 euros normalement en réalité apesa ki combien apesinga 250 euros ezaki na dollar ou bien na franc ou bien na kwanza ou bien na ezaki vraiment na euro sikotongo ezaki na euro nga bimisi 50 dollars 200 dollars nde ezalaka kaka na bombe nga nesi bango apesinga 50 euros. Voilà, c'était ça. Ce que tant qu'on va monter à te au conseil, vous ça n'est bon maquiller et tout. À partir quand il y a one, tu commences qui est peu bas distance. Bon, tu trouves ta place, moi comme tout ça la réserve et tout, voilà. Par rapport à tout ça là qui avant bon bandima qui te que il y a coupé 50 euros. Bon, bah il va y avoir ça un bon et belé. Bon, c'est ça. Ce que tant on a comme une azemi. Les contrats kutu kaka yesa wana lisi balingi abandi kocholanga abandi kolobalanga ba n'importe quoi moni abatikeli o cadeau na maladie kutu aloba donc ebele bana nani aloba ki bloko ba lisi balingi na ba wazizel mozizo na ya centre linda babote wana ye kutu sanda to swana na ye grave na téléphone moni abatikeli kutu na ba maladie batikeli na zemi rien tout likolo 50 euros et tout voilà ba finganga do ba minimizanga donc makasi donc tellement la zala qui sous na bando kokali sous vraiment te ndina tchaki bango ça l'écart alors na katio nte sala yo neni ko gère on neni komona côté ba benga ki o selon ba dire ngo so expliquer ce que bokomi na mboka mupaya OK bokendaki makambo na bino et après komona nazemi komona côté mususu mutu asunga ka ndo beti bisuloke ya mundelo asunga yo moneki na sona mamna na ko gère no so digera ki on neni nazemi lisusu atala mota mukie moto koma na Kinshasa navandaki to navandi la vie non si c'est comme ça nde makambo nde komelinga boy il faut na sanini na mi vandi ça non calmement donc na luka isu mutu te na tambola te na sa elo les ayindeni ni azako kusungo beza ki ben oui tant ce qu'on a bengi mundele kaka bango baninga na nga wana babe ko benga mundele no mundele batie ba sente tu vois ba commissaire a commune zemi ya muto maladie et tout voilà bon ko lo baté mais ndeka elo ba makaka a commune zemi ya muto maladie ke babobo mundele pa yeko répondre ba no ngai ata ba ebisinga ki auto bimana mutaliboma na donc ndenge nini ngana oboya ite azaka ka mosi na ngai tout mage tout akia tromper nga salibo ngana kozwa charge ya mwana wana mage babike papa ngo akimi et tout voilà mona na te ngamona ozwa en charge c'était ça. OK, merci beaucoup tonto komagi Oyo kileng ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains.